mare, ok pale jambo. Ok pale jambo mare, ok pale jambo. Bale dide, ono se kaolo makude. Ok pale jambo mare. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, votre maman Leki bande konanga olinga te, mutunyo soazana moi maman Leki nae bande ko bambote bare bonsoir, shalom na homme de Dieu, chantre de l'Éternel, shalom na bino nyo surtout yenge na bande ko na biso ya bundu dia Congo na église ya PV ya longo, bon week-end na bino nyonso to en tout cas moi ezobima moi kopo ati kopo vin blanc vin rouge tokos na se sous les baobas bande konanga vraiment venez nombreuses ne vraiment to koma na été to koma na sama boya ebele na sous les baobas na live together ya ko komisa kombo oluka mobile ya bien moi si malamu site de rencontre na biso très organisé, très sérieux, bande konanga. N'hésitez pas, Bengala danoise, na 00 44 70 4 59 62 52 17. Sokoye okozwa la danoise to sololi ozwa mobali ya malamu. Bande konanga vraiment salam alaikum na oya musulman. Bande ko bozomona image ndenge ezali ko leka wana boza komona ezali ya ko wangana ezali dégâts na kati ya communauté ezali dégâts bandeko na ngai tozoyeba te bato bakomi koliana na bandeko na bango te ndeko mwasi bandeko na nga azwi copain normal ndenge mutu nyonso azwaka copain na ye bayokani soki bakutana ika le même jour ka ndeko mwasi onda yebi iyolela mawa trop. Oh, tu benga ngo vie pressée, tu éviter. Est-ce que ça vie pressée, tu éviter? Est-ce que ça copain normal, tu éviter? Est-ce que ça kaka obuki lelo, o lambi lelo, tu éviter? Bande konanga c'est triste. Kota lande kona biso oyo, ndenge bozomona na bilili, ndenge zali ko défiler. Alors, nasuki na wana vana commenter, bolanda na vidéo oyo, na boke binyonso, boyoka makamnini, bazoloba na kati ya vidéo. Jésus. Namoni akui la maboko na anga tuta na kangie kututala. Ya boy. Abimi ndeni mobile, abimi. J'ai un garçon en zobi mazo singa maître merci. Hein? J'ai un garçon de demander ça va mettre merci. Abomi était. À salut ni. Hein? Maman. À salut ni. As-tu le drogue tenez? Oui, ça trop. Hein? Ça trop battu. T'as bleu. Seigneur. Je demande aux esprits. Taba qui s'amélicie. Taba fongola. Tala. Tablo sali. Tala. Téléphone est là. Hein? Et bon, abiminde ni mwa obala, abiminde ni Abiminde nenga kanda bazaki ba mi bale. Bon oui, bandingi nini? Abomi était. Acheter des drogues. Alors, maman, comme vous allez à la société. T'as le goût à salir. C'est un gars qui a une minute. T'as la teba is. Oh, t'as la. Mon bali nandini. Atiki ba bloka boy. Hein? Téléphone là. Akina bloka na tout. Azaki na mo. La sécurité, avant mon tabi ma chambre, il faut voler la air. Tolandela ndenge nini nani mutolandela papa gali mutu ye mutalandi abeni biso c'est sécurité ya penza yesu ça ndolande bato bana kate chambre. Ba ozani. Oui, c'est biloko ne infini on ba côté non et du tout on oublie le biloko on met en petit là kiama. Bo chai quelque part vanda.
ndeko na ngai bino moko boboni komona na kati ya video ndeko mwasi azwi mobali nzoka kutani na mobali mama na nganga bandeko na ngai tata na nganga oh bandeko na ngai eza pasi na mawa akutani na mama na nganga na tata na nganga bandeko na ngai eza mawa trop ndeko na biso kutani na mama na nganga na tata na nganga mobali ake kozwa bandeko nzoka nde grand marabout azwi ndeko mwasi soki pe ezali benkatation oyo ezosalake ndeko na biso akoma na situation boye tozoyeba te ou bien ezali nini bandeko na nga oyo ekomi ndeko na biso bapesi ye drogue toyebi te bapesi ye tonga ndeko mwasi telefone ezomonana te makambo azoloba eza makambo neti comme si moto aza na monde mosusu na monde ancestral azoloba soki mpe azoloba en parler en langue soki mpe azoloba nini me ndeko mwasi bakuti ye na bilamba eza kutu mobali wana ta mosusu azwi kutu tante ke o akushe na ye te ye ezalaki ka buti na ye azotambola nde na nzela akutani na mwasi etwale ezokopesa alobi ke etwale ya mwasi ofona salela yango mama mpe ye wana papa ntina hotel bandeko na nga bakoti asali ye makambo akoki kosala ye asundoli ye na kati ya chambre abimi mpe akei mpe na réception apesi mpe bato ya réception mbote asali lokola ake so bakwanga na makayabu parce que bato so bafuti hotel na bango akoki koloba mpe tozwi hotel mpo na 2 jours tozwi hotel mpo na nuit wana eza sous problème ya baréceptionniste te parce que toyoka baoloba bino mpe bosalaka ekenge na bato bazokota non. Ce qui cette fille, cette femme, azaki plus âgée, plus de 18 ans, aye na hôtel. Biso pe tokendaka ba hôtel, na ba vacances, na ba famille. So to komi na hôtel. Nyoso to, nga na ko bima na ngai, na tiki mobile na nga na chambre na ke na ngai ya beti tour na nga, soki moninga lingine ko tambola te. Wena eza problème te. Yo nde zola responsable ya nzoto na yo yeba mobali nini ozokota ne na hotel yeba mobali nini okosangisa na ye nzoto yeba mobali bandeko na nga siko tanga moneki na mobali yango saki pama mobali wana amemaki biloko nini atiaki kuna na kati curiosité bandeko na nga okoki mpe kokenda mobali bolobi ofungola saki notala biloko eza na kati mbala moko nguma bimi tala bandeko mwasi ba bougie ba nini ba singa et puis mobali wana atikali kosundola chambre na ba bougie ba biloko ebele boy siko bato wa chambre wana bako benga pasteur mutaya ko bomango ou bien bako bomango to bandeko atiki équation nganga tiki équation na kati ya chambre na bato bakoti na kati ya chambre wana baza bato moko na yebite fo bake sokola na eau bénite. Bandeko faut pas que kosokola na obédite, ce n'est pas normal. Ndeko mwasi bakoti na chambre mobali asali benkatation. Soki amemie mungongo, bandeko soka droga kiye, tokolo ba gloire à Dieu. Drogue ekosila. Mais soki asali ye benkantation, o esali ke amemie bongo. Amemie mobimba na ya tikeli bisoka e wululu e komi koloba he bandeko mwasi akotika la bongo vine mobimba. Jusqu'à ce que na penza na bassin na nzambe makasi ou bien kuta na ebité po déjà zawana est-ce que ba sous que Dieu existe na mutu ya mwana mwasi wana ndeka komi kizengi bon est-ce que ba ke nzambe aza ko exister yango bandeko nanga to yeba ka nzambe to tchaka nzambe en épreuve avant to bima na nzela po no yebi mutu ko kutana na ete bandeko na mandi ko kota na moi conseil ndeko mwasi oyo kobenga ezoba te kobenga ete ke awulu wala kobenga ete awulu wala kobenga ete lokoso mbongo kobenga ete ke aza muta ba vitesse yaya abimaki na ye na ndaku na ye normal azwi pe mobali pe aza jeune fille aza na besoin pa za na mwa jo na ye mais lokola azaki na bonzambe te lokola tambolaki sans Jésus-Christ de Nazareth lokola soubassement na ye esimbana na ye sumasi ate yaya
yango omoni ake kokutana na mobali ya ndenge wana parce que nzambe ya biso ata élection na épreuve moko boye lokola Job parce que nzambe asola na Satan alobi Seigneur abi ndeko na nga Job Satan lobi nzambe tala mwana na yo oyo akumisaka yo. Est-ce que oza sur soko longo lié biloko wana nyonso aza nango oboto lié bana parce que azaki Job azaki na fier a bana na ye azaki na fier a bana na ye kosela bango ba fête kosela bango ba jeune bana nga bakola kitoko bana nga bazala bien bana nga bazala heureux azaki lolendo na bana na ye place yo sa okende bana nga ba mayele ba mama ebele bazaka bona ba papa ebele na mona yango ezaka nonsense kokende kokumisaka bana nao mwana nga za kitoko mwana nga za bombe non c'est la bassesse tika bato mosusu babwaka ba fleur pona mwana na yo et puis on eza ko exposer bana pa bandoki bandeko tosala attention ndeko abimaki lokola yo nanga mais loko asimbamaki na bonzambe te ake kokutana na diabulu amemie na hotel bandeko parce que bato wana bazaka déjà soko opesi ye mbote kaka asi azwi yo nyonso bandeko toza na signe de contact na maboko malamu mpe korona ndenge ye emsu mbote ezaka lisu te bandeko eloko oyo mbote bamosusu bazaka soko apesi yo mbote makila nyonso eningani biloko ya nzoto esali ningana amemi ndeko mwasi na hotel bandeko botala ndako échanger mbala moko hotel ekomi temple des sorciers. Ce qui est spirituel est devenu physique. Temple des sorciers, ba bougie, ba nini, ba singa, ba ndeko mwasi, ba pesa kyo ba soki ba sakioni, ba longola kyo bongo avant batanda ba biloko wana ou bien batanda ki yango ozomona mais ozomona ozokoka koganga te bandeko ndeko mwasi basundoli siko tango mobali wana akei bato batikali siko na hotel bavandi bamoni ke bazo comprendre te ndeko wana azozonga te oyebi ke fo ezala ezalaki bato bafutaka baku wana mbangu emsu 1 heure 2 heures ba hotel mingi ezalaka ndenge wana mwa 1 heure bamoni parce que so eza moto hotel oneti bazabe bofutaki bolala na bino 3 jours na kati oyebi te ke mwa mwasi alinga akufaka kuna na kati hotel ndenge ezala pa tokei mpe apo na papa tozi hotel 3 jours papa betinga mosinzo akei atiki nga bongo me nakokufa na kati hotel mpo bato hotel baoya otoke te surtout soka kamati kaka elo mo batiaka na porte boye ko déranger biso te na ba femme de ménage wana boya obongisa chambre wana te okotikala mbe mo mwasi akufi na nzala te me na si ezalaki ka babiloko moko ya coup direct bamoni o me 4 heures dite koki baobima te ndeni bakende boye est-ce que akanga ekuta ta chambre bandeko bamona catastrophe eza foti ya bato hotel te eza foti na yo moko oyo simbamaki na bonzambe te oyo tambolaki awulu wala mokolo koyela yo koyeba te yo moko nde mutu bake kosala o makambo bato hotel baza na foti moko te mais nde siko bato hotel kaka baza responsable sikoyo ya koidentifie mwana mwasi wana nde siko soki parce que so okoti na hotel faut quand même opesa numéro ya telefone na yo faut pesa passeport na yo faut pesa identité na yo siko nde place ba police bakotalela hotel wana est-ce que bozwaki identification siko mobali wana est-ce que ayaki na kombo na ye ou bien zwaki identité ya bato eloko nde bango bakoza siko responsable na hotel soki bakoki koidentifie bato wana mwana mobali wana te place bakokanga bango et puis hotel nyonso tout na monde entier basengaka ifo bozala na caméra bato nyonso bazokota na hotel wana ntango ozokota ka na porte hotel nanu kuta okoti na kati ya hotel te ka na portail ya monene caméra deja ezwaki yo sikoyo apartir ya caméra nde babanda kotala parce que ti ozokota na kati ya chambre caméra ezolata yo ntango ofungoli porte ya chambre okoti nde caméra esala asu te mais na bakouloir na bango caméra
nde bakoyeba koyeba kotala caméra ya jour wana bakotala siko elonge bakoyeba elonge garçon wana bakoyi kopublie ye na bareseau sociaux bato bayeba ye bamona ye parce que abebisika fille oyo te abebisaka eza habitude na ye abebisaka bafille ebele soki mpe eza mbala liboso cela veut dire qu'akokontinue kobebisa bafille alors moto abongo fu kokanga ye koche parce que ndenga sali fille oyo bandeko na ngai eza facile te pour na fille à retrouver lisusu ba capacité na nyonso ya nzoto il faut penza elongidor ya nzambe sala metala biloko aboy kopesa nzambe musala olie kaka osambela kana yo o kangama na nzambe pona otambola toujours na sécurité te bozo se laisser kaka bongo ale bopesa nzambe musala biloko kati nzambe azaka na besoin asungaka bino bata Kongo tan bosa ba bêtise te nzambe pas na temps apema neti lobi dimanche en tout cas soko sala bêtise ozeli ke nzambe asala la lobi dimanche bokosaka nzambe apema ka dimanche yango bomuna bato bele baza bénité o nzambe lobi prier sans cesse mais le dimanche ne crois pas quand tu demandes Nzambe salelanga boy, Nzambe sala boy. Oh non non non, quand tu parles le dimanche à l'église, va adorer le Seigneur. Va remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant la semaine. N'allez pas demander le mariage le dimanche. N'allez pas demander la bonne santé le dimanche. N'allez pas, non. Ok? Parce que les dimanches, Nzambe azo pema. Ok? Apema ka. Yemoko comment la Bible. 7e jour. Ah, c'est apema ka. Jour adoration. On appelle ça même adorer. Va adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes proches. Va adorer le Seigneur. Mais nous, les maintenant, les Congolais, tu es baraté. Même les dimanches, tu peux demander. Okoma sopeka na miso nzambe. À bon attendeur, salut. Hein. Priez pour cette fille ici. Que Dieu vraiment a limbisé d'abord. Parce que je crois peut même pas à marier. À quel hôtel na mobali a bali été. Et ya sokata mobali a balakio. Nzamba koyo kilota mawa. Mobali pe a bali ote. Aloke pe hôtel ka wulu wala ndengwana. Mais les longs de quoi ça komika ka ou makamba boy été abiso. Pour un sabino qui mokilizo kende na suka pour un sabino qui ba monde à ténèbres ezali pour un sabino qui bosala attention puis la mosi keba à bon attendez salut hein? Je vous love partagez les vidéos la vidéo pardon partagez mes vidéos s'il vous plaît vous avez toujours wolam sa conscience nabino et puis boyeba soubasma nini otambola nango hein voilà. Tant vous en avez bon moi. Vraiment, vous allez bien. Je vous love. Partagez vidéo. Likez vidéo. Nangai. Beau partager. On a battu belé. Et aux akito komaka. Surtout histoire. Oyo. Elles sont très, très, très choquantes. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous love. Votre maman, la danoise. Nasea sous les baobas. Abonnez-vous. 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 À bon attendeur. Salut. Bye, bisous.